balinga nkechi balinga limono balinga soda na bango yo eloko ngo yeye to apena swate bafane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tout avec les filles la noche donc tout balinganga tout balinga musala nga tout bosepelanga na musala nga tout na sepelisanga na banda donc ko molanda nga lisusu bien donc bon nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV dans la chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na sengi abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyo surtout s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabundi. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi babi moi soit l'équipe ngolo na moi. News la kati na mo pédé la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi. Juste pour nous web Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déci talara yemoko. Et voilà, papa, tout le monde a un sentiment de la bopette, boy, ça pour nani? Ah, tozo sala vraiment bopette pour tozo ya mamokondi na biso papa Gentini Ngobila. Azoya ko visiter commune ya Bumbu pe commune ya Selembao. Et ça pour nani? En tout cas, eza pona misala o esalami awa o président la biso Fati Beton asaleli biso pendant la commune ya Bumbu pe ya Selembao. Vraiment ezalaki commune moko surtout côté oyo moya kolekezalaki te. Nzela ya mituka kolekezalaki te Bumbu na Selembao ezalaki pendant commune moko ya soni ya salité penza. Mais grâce ya papa Gentini Ngobila et na bourgmestre la biso ya commune ya Bumbu papa Tibanda Alido vraiment bakanisi pendant ko salisa musala lelo pona koyamba mokonzi na biso papa gouverneur Gentini Ngobila. Melani Nobeti na ba gouverneur na ba bourgmestre mususu ya ba commune mususu par rapport à Bino de Basile Bino Prince à Mbelani no Kobeta na bourgmestre. Vraiment Mbelanga na Kobeta tant que chargé yakini bopeto na administration yakini bopeto na commune na Bumbu. Vraiment nazo senga na ba bourgmestre nyonso. Basangisa batuna bango ya ba commune na bango. Batia bopeto penda makasi na ba commune. Batia penda bopeto na ba prince na bango na banzela na bango. Ndenge numéro 1 yakini bopeto ayebisaki biso ba cordon ya yakini bopeto alobi na biso alobi ke esengeli ba commune na biso ba quartier na biso to sensibiliser to yebisa ba bourgmestre basalisa pena musala ba benga batu ba komba ba presse ba komba ba veni yango mbela nazo senga na ba bourgmestre ba commune mususu bozwa ndakisa ya bana ya Bumbu na bana ya Selembao makambo bazo sala ndenge ba bourgmestre bango bazo tinda bango basala vraiment babi boseli yango kaka po bobi ke nani gouvernant azoya awa yango boseli yango et après bokosala na bino yango te salité kotonda papa maman et ça la maka chaque jour nga naza chargé ya bopeto naza pena mokonzi na ngai Masamba ye liboso nga na landi chaque jour tozalaka awa pona kini bopeto ezaka pona lelo te soko lingi lobi yaka na tongo okomuna musale ko sala ma awa à part lelo samedi yaka lobi okomuna makamuto ko sala awa. Merci beaucoup papa. On continue on boki papa balobi alobi boya lobi na tongo bokuta musala e ko sala ma awa bon baza batu yakini bopeto en tout cas on continue todo tambala wana na micro balade boyo ka ndenge ba papa yakini bopeto bazolo bana ba mama yakini bopeto et voilà papa to monio awa na teni oyo ya batakini bopeto yo posa moko ya batakini bopeto. Oui, naza coordonnateur titulaire ya Bumbu Bopeto. Kombo nani? Masamba Ndomele. Oh, abenga jouer les ballons yé. To moni wa coordonnateur ya Kini Bopeto yona bandeko ya Kini Bopeto bozo sala musala o eza pona nini? Bon, tout de suite aux intervention de sala ya rapide pour
gouverneur azokwea mabele azoya po atala mosala na ye oyo asalisi elongo na chef de l'état. esengo nini oza nango koyokaki ete gouverneur azokoma awa bino bana ya bumbu association ya kini bopeto ya bumbu esengo nini oza nango atake leader na bango boye aza mbaka so bato bayebi ntina mbaka te batuna toza na esengo makasi po ezala te eloko oyo depuis bumbu na selembao esalama ezala te eloko oyo engolobaki longonia coup de chapeau na chef de l'état. Papa wana tokomi na suka question na ngai ya suka komona yo na bato ya kini bopeto bo est-ce que ezaka kapona lelo te lobi lisusu bokosala lobi kuna bokontinue na kosala po nzela oyo bato bayebi yango malgré basali prince wana ezaka kapona quelques jours et après tokoya kokuta susu prince yango ebebi basalite etondi awa est-ce que ozo assuré bato bokokontinue kaka kosala na kini bopeto vouloir ou pas rien à dire na bandaka lundi ti samedi na salaka même butu samedi na kilongora awa 19h donc ça y a le loté pour moninga loté do bandaka lundi ti samedi lobby toza na 8e journée ya Kinbopeto soye na terrain okuta équipe mobile oyo a jouer les ballons eza na terrain ba sa musala mais to moni bande comme susu baza na tenue oyo te oyo ezo identifier bango eza pona nini. Non, ce que moni mutada na tenité peut-être une de sali sensibilisation na biso na ba riverain na biso tout o ya mabele ba sa musala ba kombola o to ko mona na teni bango na belema na biso ya bumbu. Mot de la fin na attaque président ya association ya Kinbopeto ya bumbu to Selemba. Longo nyaka na bourgmestre na biso na bourgmestre Selemba au collègue na ye ndenge baza ko soutenir gouverneur na œuvre na ye na chef de l'état pour ko mona mutu boye asa musala boye c'est que appui ezali. Et voilà, merci beaucoup papa. On continue, on est là. Tu as tambour le micro balade binomo koboyo kabandeko ndenge bazolo ba par rapport il y a prince o basali bango awa na bumbu entre bumbu Selemba ou en tout cas prince moko kitoko yango bazo sala bopeto bazo tia soin mais ça la kaka pona lelo te ça la pona mikolonio on est là on continue toujours. Balobi gouverneur Gentiningo Bilaye moko zo kita sur le terrain pour inaugurer prince. Et ça n'a pas de problème de inaugurer prince. Mais au moni mbongo, et au bimana Congo, servi bisoga na 24 routes. Au moni au banana louye, on a place bateau salatia, basala rango wage simbarate. Du problème na bisos ko commune. Au moni bourgmestre ya bumbu, ya Selembao. Gentiningo bila soga na posa au contribuer na kini oyo. Abengisa bango ba convoquer moni ba responsable mapango ba tout au long magadam ba convoquer bango et puis ba effacer na nous batu na bango batekaka na tout au long magadam po bango ba doit créer le biso ba pertu ba ko inaugurer ngo lelo peut-être oh to moni betonte merci Fati mais lo bishiko sorezani sera ba terra se boucher et be bana ngo lisusu lu asangisa tous les deux bourgmestre abengisi ya Selemba ou na bia kombata to zaza nae abengisi bango basangani babengani na moi tout au long ya makadam 24 batika biso pena libre pour yango pe harmonie à capitale batika biso libre babengisi ba tuna ba batala liboso ya mapango ba bourgmestre batelemeli bango ba longwe pour tsheka bango ba longwe salité pe mamo eti et longwe tout au long makadam want otikali normal et en plus constamment de non sala na éviter si contrat tonini pour ah to moni beto yango c'est limité. Débiter ça contrat tonia beto. Le but est ça par rapport ya contrat au chinois qui a retourné kaka banda kuna jusqu'à awa yango moni esuki. L'imprudence c'est quoi ba technicien to ana bango ya ngwana. De l'eau esenga ya l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. So talia. Yango au monia le loso ba inaugurer lobi sorezani après mbula. To sena biso lorote. Oso comprendre. De mutu ana vision le rôle luka sunga Congo ba pe ba luka ba travailler ne ba aider Congo. Ok, mot de la fin par rapport à Ningitomoni, bientôt là, Yemoko gouverneur a déjà awa, malgré yo boy no maramboyango, mais mot de la fin nayo. Mot de la fin, Zara, merci Fatine Logo, mais tant que vous avez signé contrat, vous avez expert de la Tina Souka. Pour ça, hôtel au croisement 24 landes. Ah, yango liboulou. C'est au kitino 24, tikuno mon avec la liboulou ça. De dossier na biso lorote. Donc voilà. Biso bête mais dossier lorote. Et voilà, merci beaucoup papa. Bon, qui n'est pas le bien, lui, tout ça, même si le côté pour awa. Bomoni basali beto kuna me awa nyonsu eza vide. Papa to moni yo awa et c'est moni noza nango po basali bino prince. Et puis gouverneur Kalamingite azoya ko inaugurer yango. Aronongo to boyite. Na uti bana kuna bana Selembao.
nauti kota wenzi pena nauti bana wenzi ngango na moni prince en tout cas ça va to se pe nango me boye faut ni awa force on tikuna na suka pas de suki au moni que pesa bien pour la vision peuple et que pesa bien na se pe nauti bana selemba wana wenzi kuna na uti na mona ça va pena mais ce que to komi awa tikuna mais ça va. Mais ça par rapport à contrat oh azaki nango na ba chinois yango bomoni suki awa. Mais content basala ngo fo oyeba content ya mabe. Mais yo suki awa mais siko kuna. Somba mbula ndenge bani boy. Oh ebuka na nyoso ti. Vous comprenez bien te gouverneur ngo. Au moins te ebuka na contrat basala ngo. Basala ngo boyete. Mot de la fin na yo papa na éviter aux amona c'est. Ya eza pour imiter. Esuka wa te. Ti place wana. Donc bino boza na poste de presse et continuer ti place la lutte awa. Caméra sur langa image continuer ti kuna. Awa pe wasiki wa pousse wana. Et pour ce ti kuna basali ça va. Mais balobi wana ko senga entre Bougumese ya Bumbu na Selema ndeba yokana pour ba continuer presse yango. Ah to za ba Bougumese. Babi pour presse ça na maboza qui est fort ya Bougumese na bino. Ah tigala yo. Pour le gouvernement, il y a pas de ya Bougumese. Il y a pas de gouvernement. Awa yango yo. Bosuki awa. Pour comme ça comment les ministres ça là. Gouvernement central faut que akokisango pour être comme ti côté kuna. Babi mbele ya libosi ya kanona ba Bougumese na bino moko soki ba beti mbele pa ba konzi ndeba na besoin Bougumese basala kile comme côté. Bazoli mbongo ya pamba. Tu vois? Parce que ndenge za wiboye soka mwile beti eloko moko te. Tu vois? Demande Libulango yangwana, eko timka seze koma makasi kote kuna. Yangane sengri foke gouvernement central azwa disposition anzela na misoyo. Pete tiye koma tina suka wana. Ende kono ngai. Mais balobi yemoko gouverneur na biso bientôt lazo kita awa pona kotala yango eko singela pe bino bozala wana po bolele pai na ye potango ya komona yango baluka ba continuer. Yako ya boyete, yako ya boye. Yako ya boyete. C'est que bino faut pas beta mbele pa ba konzi ba yo ka bino pona nzela obinanga suka na ngana lobi ye gouverneur ava ya bandawa loka su contrat ba chinois ba su ti place wana maman ba su place wana nga mona gouverneur te na mona zo du commerce te so ina na mona raté beta kasi mbele pa na ye moko mokonzi ya mboka fati beton de nga ko na mboka bon ya sa posa mutema na biso biso ka prince kaka bonga la chauffer et voilà papa tomonio awa sengoni noza na ngonde ba seli bino prince boy bientôt là ye moko gouverneur azo koma a gouverneur a koma a po a inaugurer yango sengoni noza na et c'est on a za na po ba bongse biso 24 wa na ki c'est les places wana za ki ya ko bukana na sepelika na président mboka ndenge ba bongsi 24 na 24 ndenge ba bongsi 24 nga pe na souci na nga eza pe batela biso lipeso ba mama ba bandote la salité de salité ba mama wenze oyo ka suka filme ba oyo bwa kango na prince awa toza besoin princesse à la propre wenze za propre pour batela biso moi nini mo bwe ya bwa ki la ba salité ba mama mais to moni batu ya kini bopeto awa est-ce que na batu ya kini bopeto batela bido ba poubelle te ba poubelle publique te sika o ba mama ya woni soki ba sisi ba ke ndoko bwaka kakuna ba tiela biso yango te mbela na ozo beta ete mokonzi mboka tiela bino ba poubelle publique atiela biso ba poubelle publique pour ba mama ba bwaka ba salité na ba ona ba ni publique wana donc soki to mona ka salité na presse ezali mingi ba mama wenze ne ba tekaka ne ba zoka ba salité na mama ba yaka ko bwaka na prince ba ya ko bwaka yango na prince yango pe fo batemela ba mama oyo bazwaka basalite na bakati bayaka kobwaka na prince fo batemela bango oyo kaka fo mokonzi mboka koyesaka lwa soki oyo bamoni moto azobwaka poubelle na prince bakangaka bango me bamama mingi ya wenze tomonaka bango kaka batekaka pembeni ya prince ezaka nini dia mpona wenze malunga eza te na bumbusele mbau yango nga nalobi epa président ya mboka aluka na bumbu selembau batongela biso wenze mo boya bien pona ba mama batika oteka na makadami pona wenze malunga exacte yanga na senga ka mokonzi mboka na bumbu selembau atongela biso ka marché moko ya bien po ba mama bando oteka na bakati na ba principe accident ko salama et tuti batu
Mot de la fin na okasi olobi nini? Na pesi ka mokonzi mboka ka merci ndenga bongiseli biso ka 24. Et voilà, merci beaucoup. Continue tout le monde ba maman wana maman mbote hein. Mbote maman. Moni yo awana prince na bino baseli bino bumbu sele ko esengoni nozana. Vraiment tozana esengo makasi ya libose pa ya excellence président national de la République nanenga sali biso penza béton penza. Et puis toyo kopesa sous merci na bourgmestre ya Selembao pe ya bumbu oyo vraiment eke na moment oyo bango pa bandima eke musalo esala impenda en tout cas topesi merci makasi poste pour na sesa ya makasi zane pour na ba maman baza na place à koteka te faut que la bango solution pour na place ya koteka. Mais balobi bino ba maman de boteka bosoto mingi na prince est-ce que c'est solo? Maman d'abord aza maman oya bongisa ndaku na est-ce que maman atiki na ndaku na propre akoya ko tia bosoto na prince ba maman oyo bateka ka libanda ya prince balobi soki bosisi koteka ba bosoto na bino nyonso yango boyaka ko bwaka na prince eza bongo te maman bateka na balabala wana eza po baza na place à koteka so basali wenza Selembao ya munene ba maman bakoti en tout cas des ordres kozala soute bozana ba poubelle publique te pona ko bwaka ba salite na bino to ndenge ni na Selembao poubelle publique eza na kasi ya mikemi ko eza ki ko chaka na tongo na poko tondi basala kaka ya minene penza o eza ki ko umela mbela ni nobeti bazolanda partout dans le monde mbela ni nokobeta na mokonzi ya mboka Fati Beton pona Selembao vraiment biso take ba mama o tomelisa président de la République biso to tombeli kaka santa de mutombele na niveau ya Selembao po acheli biso béton na nzela ya Selembao. Et voilà bokine mama lobi santa de pouvoir po batil bango béton papa to moni yo awa esengoni noza nango awa bon esengoma ezate po parce que so tali vie sociale ezate mais ils ont contribué à la vie sociale na biso po comme ça la principe yango ils ont permettre ba chauffeur ba kumba bien ba accident ça la maté ngala chauffeur était mais naza homme de métier naza maître mécanicien na un grand ma vie auto mené au lelo fatia ko lelo mode oh vous taseli bino prince boya ko lelo ko mokote prince eza mama oliate prince eza oh si j'aime akamususu ça là mais prince ils ont contribué à la société ya ba congolais bon ma bête eza prince basali ko contribuer pour la tambola pour la camion bon tout sepeli pour ande babimara hors commune ko bonda sotali ngalema bayaka Selembao sotali ipen bayaka Selembao bazui transport qui TV kala mingi te yemoko gouverneur ya ville azozala wana pona ko inaugurer awa esengoni noza nango ya kozela e akita na mabele na bon ça va pour un sentiment on a sepeli nde akata riba pour passage ba camion ezonga la circulation. Et voilà, merci, continue to moni mama awa mama to moni awa na ebite bino ba mama bino bat bosela ka ba trop kin bopeto conseil no ko pesa na ba oyo ba ka ko boka salite na bango na prince pona ko batela prince na bino eumela conseil na pesi vraiment biso moko to batela prince na biso soki biso moko to bateli yango te muta ko batela yango aozala te baloba na ngamba Brazzaville baza vraiment na excellence à propriété et bongo pourquoi pas biso na Congo mboka na biso kitoko biso moko to batela yango alors batu surtout o bazana mapango pembeni bango pe ba contribuer pe na baba poubelle wana au lieu que ba bwaka ba futa mbongo na ba pusu be ma salité eke ne musika kaka ba mapango ya pembeni bazwaka susu matiti bazo bwaka lisusu ko contribuer lisusu o ba mama nde ba yaki ko teka oui soki ba mama bazo teka siko mama ko teka tendenge nini mama o vivre ndeni wenze zate révolution mbela pe bozo beta mingi balobi wenze ezate basela bino pe wenze malgré baseli prince basela pe wenze oui mbela pe ezali bongo en tout cas pona ko sala wenze vraiment to sengi na mukonzi ya mboka soki asaleli Selembao wenze na yebite bumbu Selembao soka seli yango wenze pona nga eloko nga la sengi l'état azana pouvoir ya nyonso soka koti na bumbu akoti na Selembao
na makadam oyo bazwi kaka espace batangi autant de balabala bazwi encercle yango babi awa bazwi ba limite babi mapango nyonso leta pesi bango mbongo basala wenze c'est facile comment basala rango te et c'est très facile pour na osala ngo bazwi limite bazwi landu oto kokangi ti kuna bakangi batangi soki 60 parcelles soki 50 parcelles bazongi sili batu wana mbongo nangamba bumbu nangamba selemba bazongi sili batu wana mbongo mbo en tout cas batu pe ba ko discuter te est-ce que ba bugumese na bino déjà ba kita bugumese ya selemba to ya bumbu akita na wenze po atala ndenge nini bozo vivre na wenze na bino est-ce que yemoko déjà zo stand ko kita po mbela wana ezande ye akobeta yango pa ya mokonzi po mokonzi asela bino oui ba bugumese batu so total na moment oyo vraiment bazo kita à tout moment chaque samedi bazana suivi bazo mona ndenge population zo tekela bazo mona ndenge salité zo vandela eza faute ba bugumese parce que bugumese muta osala marché mais yem to kobeta mbele pa ya mokonzi ya mboka to moni a mama Liza abeti basete atamboli awa azape mwasi moka féliciter pour na selembao parce que bima awa Maman Liza lali pongite abeti basete makasi pour na marché à selembao alors to sengi kaka yemoko papa emei yemoko penza ayoka kolela la biso na selembao yemoko béton soka sali biso wenze to yebite ata 30 ans sala et voilà tozoko bakaka mama ya kini bopete to moni ona kombo na yo na casque na yo wane sengoni noza na ngoyo kosela kini bopete po kala mingi te yeme azokita awa pour na inaugurer prince na bino vraiment na remercier nanu yemoko Fati Béton mokonzi ba jeune lokola kota ki makamba ba jeune awumele na ngwende na ye soki to tie na deuxième pas to moni ngobila mbaka Gentini ye akoti na masolo ya bopeto balekaka na bango bien sûr mais oto moni na ngobila nanu to mona te son excellence esiko sa umela na yo ya misa to kiti na ba bourgmestre na lobi na bourgmestre biso ya Selembao Papa Mankesi Auguste Bikinda alala kate ngayo bomoni na simbi biloko 0 tozana prince to komba kana ye moko asundoli ndaku na ye ti 4 rotokati a part bopeto soki bopeto kozala malamu yo mama balobi la femme sage bâtit sa maison na ba mesa na ba wensto mona ka ba mama batu batekaka ba mama batu basimbi ba bénédiction kaka memba mama ba otia bo soto na ba veni na direction na prince papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza jeune garçon kombo na ye béton azu prince ya béton atieli biso yami eloko ya nalina martele tala ndenge tosala nzala na mabumu ndenge tosaboyi neti ngana lamukaki banda 5 heures nazokomba nzala na libuntole eloko te balobi bozokomba kaka mpona lelo mpo boyebi ete ye moko yeme azoyame lobi tolobi kuna bokosala na bino su propriété te botuna likambo Selembao bopeto biso tosalaka de 0 heure ti 4 heures chaque jour tosalaka yebisa papa bino bato bomemba sango bamemi sangu boyebisa Fati Béton boyebisa Gentini Ngobila par respect baza bakonzi ya bamama baleli qu'est-ce que ba société de mama ezalaka te société de mama ezalaka te bakofongola société mpona bamama te atala likambo bamama ye moko mama Denise Nyankero atalela biso likambo mama fongola miso mama Denise Nyankero fongola miso tala biso bamama nzala mwaye te et voilà boyoki nde mama lobi wana toza susu na mama mosusu pembeni na papa lobi nini mpona mbela obeta mbela nini mpona na niveau ya situation ya prince yango lelo toloba ngana aloba boye biso toza bana mike te tokomi ti dokuna ba age oyo acte oyo asali eza bien mais nzela oyo asali oyo wapi terrasse carnivore oyo kolekisa mai de prince oyo ezalaka inonde na mai mwaye mutuka etambola eza te tosepeli nga na chauffeur ngai komo na nga nyole nga mulomba nzela il faut ezala na carni nga na malolo ya très capital nzela bosali tosepeli ezala epeka nzela ti bo ava okuta ezali nzela te akasi sikoyo wapi terrasse oyo mai ekolekela kuna na nsima omoni prince ozomona na nsima nango kuna mai wana a partir ya tuisana dege esalamaka kuna
nayebi te ozo comprendre tozo comprendre papa tozo comprendre ndongo lobi mbela na weza nini asoigner bacarnivore et puis ya suka na ye naloba nini papa lobaka vie sociale. Mais ils ont contribué à la vie sociale quand même. Tu m'appelles béton. Ah, c'est un libino béton. On le dit bien aux chauffeurs. Ils ont permettre de rouler bien. Na 100% on appelle ça rabat. Ngai na pesi 50% non. Pour asunga mama malam. Mais vie sociale nzala. Bana bazonga classe kala mingi. Papa balobi ozali mokonzi ya chef ya Selemba awa. Na ebite se présenter pour balandi baye bayo. Nous se présenter dans nos chef de riz, il y a venu Landu quartier Lubuti. Wana 1. 2. Nazali cordon yakini bopeto na quartier Lubuti. Impression na ezali nini comment na ndenge basali prince boy mbela nini okobeta. Ndenge basali prince boy en tout cas na sepele pena makasi po banda ba belge batika prince oyo po zaki route numéro 1. Oyo ba belge ba lekaki yango oyo. Mais lelo est comme route numéro 1. Ya biso fati abongisi yango kitoko mais eloko zo sala biso pasi babongisi batie beton ndenge bataka na victoire to sepeli mais babosani nde eloko moko route oyo ekoki koboma pe batu ebele pona nini batie badodani te il fallait batie badodani po tango ba chauffeur bakoya na mbangu bameka ko freiner mwa mukie bameka ko songa sima batie la biso badodani eloko so ya mibale tozo regretter ba terrasse oyo batie biso awa terrasse ya biso ya ngambo ya Selemba na ngai oyo terrasse wana elekaka mai te terrasse oyo elekaka mai mingi misaka ya bumbu basala nécessaire bakende na tuwisana na dusana mai wana nyoso ekotaka na veni na nga veni Selemba yango nde sala biso ba erosion mingi côté wana en tout cas na sengi na Gentil Ngobila a raisonner lisusu ndenge atambolaka awa avant akoma gouverneur po biso toyebi atambolaka awa na makolo po azalaka mwana bandali awa toyebi azalaka mwana bandali awa ayela oyo bien a raisonner pe etika bane ko betela bale mingi na kati ya gometali ya gomatali eloko ya misa to ko sala biso susu pasi tomoni ba chef na so ya quartier bazo se pumone makasi pena makasi po kini bopeto ekoma pena bopeto ya solo pena mais eloko zo sala biso bango pasi ba transport ya ko évacuer biloko wana ezali te esika ko ne bwa kelango ezate soki to soki ne bwa ngo na mai ezo causer susu ba maladie ebele ekoyeda biso à la longue yango to sengi na gouverneur ameka ko aider ba chef ba quartier nyonso ba moyen de transport oyo ba ko évacuer ba salité wana ba ke ne sika moko ba ke ne ko bwa kaka yango ya suka ya 4e azonga un peu simananu Selemba azali pena na banzela mingi ya kokotela te pe ya kobimela te nzela bazosala na Landu po ebima na 24 oyo soki akozongisa makanisi tango ayaka to yambaka ye na ngambu ya Kaluka topesaka topike papa tele biso nonu nzela oyo soki afungoli nzela wana ekozala esengo eza lokola a marqué première pierre na ye wana assez d'absolument nécessaire à marquer première pierre na wana pour un jour to bonokanisa ka na pont wana parce que ngalema na Selemba ezaka eloko moko mais balobi bourgmestre na bino ya Selemba na ya Bumbu bazana boyokanite yango moni prince etongami et ce qui juste wana moye kota Landu ti kuna na Bumbu ezate attaque nani chef diri okolo bani te wana ezali ba leçon di ya population les deux bourgmestres baza pena même moral pour ceux qui bazaki même moralité ceux bazaki même moralité mais tout le monde makama ya Bumbu ezokota na Selemba ya mabe mama Selemba pe ezokota na Bumbu en tout cas mutu akoloba ndenge wana na ebiti asa mwana ya secteur ya Bumbu pete ya Selemba pete mais baza pena même moral bango mibale mbela na oko beta nini wana tokomi na suka mot de la fin na balandi bazolanda yo partout dans le monde entier mot de la fin na ezali mona nga ya suka ezali boye papa Gentili tala pe ba cordon ya bakini bopeto ya ba chaque commune oyo yomoko opposa bango raisonner bango makasi po bazo sala pena sacrifice ya kokomisa kini bopeto ndenge yo olingeli kini koma bopeto to souhaiter pena bonne chance wumela na yo fana na kitsa bokonzi na yo o wumela na yango pena seko na seko mwana mboka tomoni yo awa na esengo nyonso ndenge basali bino prince lelo bazoya ko inaugurer yango mais balobi basali prince ya sika malgré za kitoko mingi mais na pembeni ya ba prince ba terrasse eza pembeni nango eza déjà bouché bientôt là ba mbula ba scandale ko sala maté. Oui, merci maman journaliste pona maloba
c'est bien bon basale les biso prince ya yambo penza toko nako sepela ko tonda mokonza mboka bo tondi makasi pour likanisi oyo azwaki ya ko luka ko réhabiliter ba prince bipa iwapi mama boulou ezalaki bipa iwapi bebaki initiative wana malamu et sali biso vraiment esengo pona biso ba surtout penza bana bumbu na bana ya selembao bipa iwapi nzela o biso nyonso toyebi et komema biso ti peine tokende banzela ebele ti ba Congo voire même et nous sommes très ravis ya likanisi ena et to remercier pe mokonzi ya ville professeur Kinshasa Gentini Ngobila pour la concrétisation ya projet oyo ya kosala ya robongisa nzela totondi botondi mingi mais ya malamu to sepeli mais moi pas si eza mingi penza komona ba caniveau na biso état o esili kozala nango et ba caniveau eza na eza bouché et eza bouché pona nini non loin na biso il y a un marché et wenzewana ba mama mingi ba kosala la bosoto mais ba kosala la bosoto eza na esika elongo banité oyo ba dispositif pratique ezali oyo ko permettre bango bazwa bosoto wana babwa kaka yango to komona ndeke eza bouché boye mikolo ezali koya awa mbule kobeta maye ko déborder et ko kotaka na prince et bato baza zonga ya makadam awa bakoza endommager na maye ya mbula wana et yango to ko senga na mokonza mboka et puis le gouverneur Gentini Ngobila oyo azokamba ville province na biso ya Kinshasa aluka pe ko lukela biso ba habitant ya Bumbu pe Selembao bipa iwapi to ko bwaka bosoto na biso tangu to ko salelaka et koza initiative ya malamu kolandisa mape na action ya chef de l'état oyo ezalaki kini bopeto de père que biso mbala tozalaka endommagé te na mai ya mbula awa ekokitaka na kati ya bakaniveau na biso mais tomoni bato ya kini bopeto awa bazosala bopeto sikoyo ntongo basalaka bopeto basali te wana babwakaka yango wapi to esika oyo balakisa bino ke soki bamama wenze basisi koteka to basisi kokóma na kini bopeto bakendaka kobwaka yango soki babwakaka kaka na kaniveau nde nauti koloba mama journaliste bakonzi ya ville province en Kinshasa bareservele biso esika te mpona kobwaka bosoto et mbala mingi ndeti biso na Bumbu à chaque fois toko utilisera bosoto toko lukaka mingi ba place o eza ba lieu moko eza érosif de peur que matiti na biso wana pe bosoto na biso wana et servir biso pour ko rambler bisika wana mais na landisa ke ezali initiative moko malamu te toko mona ngo na commune ya Gombe ezalaka otamboli à 100 mètres à 200 mètres il y a des poubelles publiques yango toko senga mais balobi na kati yote gouverneur ya biso ya kala salaka initiative wana chaque commune bazaki na ba nin public oyo bana ko boka bosoto est-ce que awa na Selembao pe ezalaki bon kala totikala o mona ngote to mona ki wana ba commune mususu mais tant bien même que ezalaki to moni ke yango nde memele ya biso maladie pourquoi il y avait la gestion des déchets bato babanda koya ko bwaka na ba station wana ya paro mais bamituka oyo ezalaki censé akoya kolongola bosoto wana ebandaki koya na ngonga oyo esengeli te et tomoni yango sikoyo ke babiloko wana nyonso ya paro oyo ebandaki koexiste eza te na ngonga oyo pourquoi c'est parce que l'état ebaki bien kolongola bosoto oyo bato bandaki kokende bwana baplace wana te yango tokosenga awa bakoluka kozongisa initiative wana ya koluka kotia bapoubelle publique na tous les coins ya bacommune bayeba pe bongo kolukaka koya kolongola bosoto wana tina te bosoto wana ebebisa environnement na biso te. Et voilà, merci beaucoup papa. Boyoki ndenge papa beti mbela na ye en tout cas botia ba poubelle publique pour ba mama ya wenze ba bwakaka yango po esala ba dégâts ba caniveau o eza awa eza déjà bouché donc sombule beti awa malgré prince oyo et que zala kaka inondé on est là on continue toujours ba image merci beaucoup na bala nyoso bozolanda biso la patronne Sarah Kabundi la Cléopâtre moi c'est le kingala na mwindu na moselu cordon zuma tumba papa na Moïse mobali ya pembe ba yoka douleur ba yoka souffrance on est là toujours continuer beaucoup. Merci beaucoup à Dorcas Matou, la queen, ma copine privée. Dorcas Matou, la queen. Merci aussi à Bienceline Mbabou. Bienceline Mbabou, la taille S. Et pourquoi pas à ma grande sœur propre Nadine Fois, comme ma maman Daniela. Un bébé au franel, bayoka douleur, bayoka souffrance. Derrière la caméra, je vois à Gilles Vamoukoulou, Mobali, à Molaï, à Mouindo. Merci beaucoup, Naba Fan Nanga. Merci beaucoup, Naba Bonné Nanga. On est là, Congo Winner Télévision. Abonnez-vous
massivement ce Congo Winner Télévision tozo continuer wana tozo tambola kaka na prince ya Selembao lelo vraiment toza awa ti moko kokita awa tozo ba image comment ako inaugurer prince oyo ya Selembao. Merci beaucoup na abonné na biso, abonnez-vous massivement ce Congo Winner Télévision. Merci na abonné, merci na ba fan, merci na ba commentaire na bino. En tout cas bo aimer, bo liker, bo commenter. Yango ne mdese la ba bien ba yoka douleur, ba yoka souffrance. Merci beaucoup. Moi na mboka mbote papa. Mbote. To moni yo awa na prince oyo basali ya Selembao. Yo zali oza expert ya environnement par rapport ya prince oyo okoki koloba nini? Bon, liboso na nous na sepeli mingi po na zali natif ya Bumbu na mwana Bumbu. Nzela oyo ya nzela mo de grande importance. C'est la route nationale numéro 1. Donc, banda mwanda ti katanga na kasumba lesa. Nzela oyo nzela moko ko servir batu ebele na makambo ebele. Ilo ibosa ko senga na bandeko na biso. Eza la Selembao Bumbu ko batela ouvrage oyo bakonzi mboka basali biso. Nga étant ambassadeur d'environnement toko sepela te to mona mingi to mona ba déchets. Mama ami pona ndaku na matiti wa yerango ataka mutazate abweka na nzela. Oh l'État a resala. Non, il bisa mo to entraîner tout bon sanzela wo to batela yango. Puisque maladi musu to zonpe kaka na nzela wo. Matiti obwaki mbule beti sali fulu. Épidémie. Ba malaria bloka ndena ndino so zo so to aspirer yango maladi nzoto. Alors so to entraîner nzela wo to bateli yango ezala esengo mingi ba continue ko sepela pe ba so ba moyen musu ko leka so ba nzela musu auto senga ba salate. Papa na nga kina tuna yo za expert. Ndenge basali prince mais to moni côté ba caniveau basali te ezaka ba caniveau oyo yakala et puis ba caniveau ngo eza inondé. Donc na aussi fois ça la kirage ba ya ba caniveau oyo existe qui déjà oyo ezate ba créer ba construire oyo ezali ba tirer yango alongo la santé wana ba pour l'examen pour bientôt la saison pluvieuse. Mbule zo ya mai wa ikene wapi yeko tele makana na ba terrasse après ils ont sur na macadam ça va encore créer sur d'autres agrégations autres comme on a que nzela basali kutoka lobe baby et pourtant et surtout ko ba bétonner yango ils a esengo mingi donc vraiment c'est une première to mona ba quartier ko Bumbu bo Selembao nzela za la bétonner. Mot de la fin na oyo nini tombela na oyo nini? Bon mot de la fin ils a esengo munene na osenga bandeko mususu oyo ba yebi na importance nzela te et nzela moko ya lukumu route numéro 1 nationale yango to batela yango to bebisa yango te longonia na hôtel de ville na ba konti mususu baza likolo na ye ndenge ba kanisela biso bata Selembao to mona mitu kezo lekela biso awa e uti Congo central to ezo kende Congo central biloko za bamboka ezangi nzela ko yela yela biso ebele en abondance to mona pe biloko to lia ekiti pe talu eza pona avantage na biso population. Et voilà, wana bozo mona yemoko le gouverneur de la ville a quitté na Selembao na prince ya Selembao ayeko inaugurer prince ya Selembao wana bozo mona na population et voilà yemoko azawana yemoko azana Gentini Mbaka yemoko le gouverneur de la ville ayeko inaugurer prince ya Selembao. On continue bozo kanenge population ezokanga pona ye. On continue, on est là. Bana ya Selembao bazana esengo makasi yemoko le gouverneur de la ville Gentini Mbaka kiti na Selembao bozo mona ba image yemoko azawana na kasi ya mutuka na ye azawana le gouverneur ye wana zotambola na makolo esengo wapi pona bana ya Selembao esengo wapi pona bana ya Selembao yemoko azawana azotambola na makolo pona prince ya bana ya Selembao. En tout cas félicitations papa, félicitations na yo ya boye zalate.
voilà, on a besoin de le gouverneur. A télémi pour l'inauguration. Bino mo bozo mona na ba image. Merci beaucoup papa. On est là qui opinion ya papa. On est à la fin de notre émission. Merci papa. Comme na suka émission na biso ya lelo o ezala ki découverte. Tokitaki bongo na commune ya Selembao. Tokitaki bongo na commune ya Selembao po to découvrir elongo na bino ezali prince basali bana ya Selembao sur 24 mais prince yango ezaka ka béton na béton balobi fati béton nyonso ezaka ka béton. Merci beaucoup na Bafan Nanga, merci beaucoup na abonné na biso ya Congo Winner Télévision. Quand on est na message na koloba, abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision. Vous ne serez jamais déçus. C'est votre humble servante Miami Abela Bimosen de la ligne Bayoka douleur, Bayoka souffrance. En tout cas, on est à la fin de notre émission. Derrière la caméra, je vois Gilles Vamoukoulou. Merci beaucoup na Bafan Nanga, merci beaucoup na abonné na biso ya Congo Winner Télévision. Là, je dis merci également à la patronne Sarah Kabundi, la Cléopâtre. Merci na yo mami de moi. Merci na cordon na biso Zuma Tumba, papa na Moïse Mobali ya Pembe, Bayoka douleur. Le manager privé de Congo Winner TV, René Makondele, l'honorable de tous les jogos. Restez branchés et coachés sur Congo Winner Télévision. Beau aimer, beau commenter, beau partager. Merci beaucoup. Bye.